abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Kinshasa boende. Oza kinde. Bele ba lugango na. Oza kinde. Bazaka kuna me ba lugango. Tom so so balinga ko ma pembe. Obe? Ngoko ma pembe so so ko ma pembe. Ndio ni kwa nguna to na mungu. Ngabo kabwe. Ndara debo. Ndara boy. Les à côté ba yeba o yo ndungu avant makamone. On a pas que la fille, on a pas un gosse qui tambala. Gosse là c'est beau chat. Faut le voir déjà bien. Mama Kanga. Mukanga na porte. And then look at my purse. Tell me what I want to do. nakufa te ngai bopanzi nga sango oyo bilali akufi yeyo naza oyo apesaki sango apesa bokebala bacameraman oyo bakomi ya bana mike ya nzela basali bakotela bashiti bazotala bashiti na bango te bakoma okosela bato makambo ke bakufi me bilali yeyo banda lelo bino bana poto shiti wana oyo esali makambo wana botalaka yango su te bilali yeyo atelemi ngai yeyo naoloba nalongola ekoti mpo bomona nakufi te naza botalaka siti wana te ya moto asali makambo wana nasokisi bon na bato na nga ngola bafamile na nga bakomobenga bayebake so nakufi ya solo yo pe sukuna nini binyema nyema papa ekoki te botola kamera wana naopesa bino elongi ya pamba bino motu boopiblie oyo bilali akufi natiki yango mpo peti nanga moko gelor moto atala na pedali soki bongo te nde otu elongi nanga te natiki mpo gelogelo moto asimbi makambo tala godi se kweya kila kweya president lendo longola ba oyo Mbote Nabino balandi la voix du peuple. Merci pour la confiance et patience. Vous avez toujours et pas nangai gosse di kambala maboko pete ce kezali. Bienvenue dans votre tranche magazine. Les à côté du théâtre, et un magazine Oyo Toyeli Bino, Nansela Langai Moko Gos di Kambala, Maboko Pete, na la voix du peuple, et un magazine Asika, Otuandrobet Lemino Masolo, il y a les à côté, donc Elingo Kolobake, ba pembeni, ya caméra,
ambiance nini les kaka comment est-ce que tournage yango les kaka lelo toza na ngambo ya Papa Johnny autrement dit Tsakala azo profiter pour na ko lancer bino message oyo ko bisa bino que bientôt là azo lancer pièce na ya théâtre ya sika eza na kombo ya Retrouvailles, voilà, ils ont la combat Retrouvailles, ils ont pièce moko kitoko, ils ont salango naba acteur moko reconnu, vous allez toujours branché parce que vous les cap, awa na chaîne na biso, il y a la voix du peuple, il y a wana biso na ngambo la voix du peuple pe, toye pona kolakisa bino comment ça se passe. Nengeni ba makamango le kara nengeni ba théâtre ngo bino butala na télévision ba tournage dango ezalara ba ambiance nango avant tournage ezalara nengeni ba briefing nango ezalara nengeni sans plus tarder Daryl Mema Biso netiga na film voilà à suivre. Ouais, vers robot tout monde a brusquement en plein tournage mais ba sango pina na pas de vers robot loba ne bilali. Donc expliquer ba tu vas comprendre puisque sango panza internet mobimba vers robot pour na so benga pour nga na bina yebi na kombo wala puis ba tu vas comprendre que ça ko bilali après sango panza ni vers robot ba lobi que bilali a kufi na internet ba lobi makamba bele c'est comme si tu kokuta yo na plein tournage d'émission na tournage ya Papa Tsakala. Pression non vive o ndenge bato bazolo ba wana na poto yo soki on ndeni na ngambo. Bon, merci ndeko tuninga yi lekilanga gelor na ndima ki angote po na vanda ki na ngai na zaki na pa zolo Alexis lega zolo benga o me na yebiso na njeli kuna bouger ngabi e bouger makamuni o me babi yo kufi me danser njeli kuna donki ngabi tika makambo wana zo kosa ngai kolo babi lo kwara te o te vela zolo ba makamba solo ngozela la bengi lo sko batu po yeba penda ke okufi abengi batu bakomolo ba ya solo o ya solo to ndima kite est-ce que ça penda yo ngabi me voya ngobo yo ngaye na tara ngana mini choko tura na table na oliana to solo la bangwe sili me tongo nango na mo ya onet black na ko so makaya bengi me yo ya bila ili to zakila yo ndenge ni ba yebsinga ke yo kufi ngabi makaya na kaso yebi fwande kono o ya zolo banwa na minute eza bilali telefone na ngaya ngoyo obengelinga est-ce que na kufili wapi ngaye ilo azalia na minute na zawa bino to bozo benganga na tango kana zolia na minute na nanga la mesa na kole na kufite ngaye yo to vandi subo ser moko to ale kula soleil abengi mominanga o ndeko vandi ya kula ka ngakutu babenga wala poto kula ba sangune panzari ke okufi bon omonike moya ko loba mingi ya te poani muto asali yango basali mo ba chaîne na bango ndeke ka ezo zala muto asombi caméra azo filmer biloko na bango bazo tala ngote asali eloko wana pona nini batu balandela moi eloko lo bango wana mais pana ngala moni abaksil ngabikolo ya yende kiti do lilo balanga suka ngwana. Voilà, chers amis téléspectateurs, bon moni Vérobo azana envie to yokuta Korobilali en plein tournage na les à côté il y a Retrouvailles voilà donc to cultiver azo bongama ndeka bozomona derrière les oies venavé calmement moni aza vraiment aza a bien dipé beauté voilà donc azali en vie et bel et bien vraiment azanaé à bonne santé même puisque moni aza na tournage voilà ve busala malamu c'est tout ça kara. Merci courage bango batu ba opanda sango ba forcer bayeba ke ya bango mbula mutezo kita yanga ibazo matsa. Merci. Voilà c'est un peu ça Berlin on continue ka gozoa comme ça tu continues des alaka voilà. Donc c'est la cara yo pour entendre. Yo cosima longa. O petit na o. Ba o bomela biso yo. Kandaku. Biso dona besoin na yo. Ba o longo la biso na mukili. Po ba bazo mbongo. Giovanni. Est-ce poste la émission na yo ka fo ko ba mtakufi. Ba leki batiko bima ko ba déranger. Même dans mon pays, je souffre. Il y a des locataires, vraiment, je suis de côté. Dans le locataire, je suis allé à. Je suis bon.
okoganga kaka nani de nani aya kopia mbongo mwana nanga azosouffrira osali mwa commentaire bongo yo mpe sikoyo okóma na situation boyo moto aki na mwa moyen situation ekombomeni oya mpe na bana ebele zwaka na mwana moko na mwasi osoki bambiance eleki nga mo mpe tata notindilanga eloko to reproche wana ye obi bon ça va ata soki nazwini nakoluka nakolinga mpe te yo souffrir ok tablo tiens déjà perdu tiens micro senga mama oh okota te nati ata susu te libata te mais locataire ayena basusu bapanzelaka nga lupango mokolo na kutomboka otata lupango na biso aza mabe lupanze nga sango boye nasene bongisaki mabele na ngai basusu na bino bapanzaka lutalaka nga naza kuyibisa bino kanga bango na singa mabele na ngai nyonso ya lupango kupanza na kupanza lelo mpe lulamba kango ngala lilaka na solo action lelo luza kulamba bango na lelaka na solo ade salongo ya kuzungisa mabele ngatata lupango na salama mama kutalaka boyi te La tour, action. kutalaka boyi te ata bipapu namona ataka oyo bikolo aza kupanzila mabele namona yango kaka kuniokola ngai kasi nga naza na tournage soki oya soki tosisi tournage comme ça ozwi biso émission pour mes atteint naza na kimbango matanga ebimi lelo antuka nayebaka vraimen te alme nayebika aza mwana matongi nga mpe nadonga so tosisi tournage na matongi tosisi tournage ya mavie journée bongo tournage lokola madieso couloir ayebisi ngai na lokola lokolama Boscom. Bah, c'est ça. ngai prince eza petit frère na ngai ifu koyeba alemi so atotamboli na ye koyeba alemi mokozonga na ndako epuis nazomona ndako j'ai une fille seulement shida faut bien la surveiller akokende bacour na ye akokende église mais kozonga ne na ndako yo oza lokola responsable so nga naza te c'est toi mais tantôt na kobenga numéro ekangama ya ye ya yo mpe ekangama esalanga bien te Ouais. Pourquoi demain na Koutio en plein tournage il y a retrouvailles et film il y a cicatrice de chez nous bima bientôt là ben pression na mon cher ezanini ambiance de l'eau dans la place en ezanini. Ouais, merci la parole nani plutôt oui na monyo sou na sepeli pour na mono kala ça fait 2 ans déjà en tout le monde na sous soi je dis déjà retrouvailles déjà liboso na o na monyo na nous en plus ils a sentiment belé pour nazami na ba fina nga tout ça na bango ba ya Simo Simize ba papa Johnny tout ça na ba vena nga dadi kitambala tuzana vena biso sangwe panzania wa sangwe panzani tema weke pourquoi dema yemba ba comédien badaya bana posa pena zo kombo ya koko bilali na chango na kati petit plaisir est trop plaisir bien est trop est-ce que film ngo ndengo zo moni lezo kendele pesa makam wa film vraiment ndi toujours jouer lango pena musala peneza makasi talaka scénario mu mtasimi ngo papa Johnny wedi moto akala moto ya yambo nyonso vraiment pena kitoko donc film eza maboko papa Johnny film eza maboko papa Johnny
veut dire toujours travailler pena au senti que tout pena zo carnet rôle ne makasi neti bana poto ne bozana pe bomo na pe pourquoi demain ba bika pourquoi demain na ba aventure mais moi c'est vraiment pena ina ngona kata film na bika so bolandia nga bino mo boko sepela vraiment makamba solo za na kati wana pourquoi demain rôle nini yo au salina na film o ya retrouvaille bon na film ya retrouvaille ngana za na ga mwana mais di mwana za na ba parents na bebika neza la neba ningi balingi la mwana fotanga classe après so 6 classe après 5 réunion mwana fo alukape il passe à la foyer na ye bidi ba moni bazana ba mona makambo za kati wana makambo danger pena to bombi na kati wana na biki na biki ba ta poto ba biki pourquoi demain ça c'est un comédien asala anika ba aventure mais moi série pesa na kati na film donc moi nouveauté mon pourquoi demain yi nango ya pourquoi demain za na kati ya film na biki na ba fan nanga ba na poto ba landanga kuna ba misusu pe ba robeta mo ba ko déclarer ah mais pourquoi demain pas na jouer boy biso lingaka c'est que ça va biso voilà bon ça va courage tu continuer boulot ouais tu zo pe baninga misusu te balinga la bete la bango logo wana ka moni bana poto balinga na beta mo logo wana te ma sango panzani ke ya kufi ngademe na lelie kokobilale bolinga na chafe place o simba te siko noté. Voilà chers amis téléspectateurs tu continuer toujours dans les à côté ya film na biso papa Johnny azo lancer calamité eza na titre ya retrouvailles voilà toujours continuer toujours car voilà mouvement quoi la voix du peuple équipe qui gagne ba changera ngote voilà dari netska na film si misé to kutio na tournage ya Johnny les films oya sikaboto sala siko eza na titre ya retrouvailles d'abord ba impression na film ngo za neni comment tu trouves le film tout monde ndeni nanga mulay micro s'il vous plaît pour la parole nanga monanga merci mingi on va bien na sengo makasi po eza film moko ezaki déjà en cours ça veut dire ça la scénario on sala magindam mais les quatre mais abia yitsko to sala ngoto bandela ngo siko to bandiko tourna ngo ezaki to ko mingi na ndingi so rezo kene pona nga na somo c'est un bon film ndeko zo mona film ezo kende ke pesa makambo eko pesa makambo kitoko pesa kitoko makasi donc public vraiment ezela ngo na mutema moko bazela ngo penza balambi le ngo moko bien très calme série boko sepela nebi ki balumpini kanga sengo basozela ngo balema koka sekani mama bora lokoso na mama ritention na Lyon ba basozela ba tala ba mona batala film bosela ngo vima ba États-Unis d'Amérique nebi ki bolinga nga simize mingi bokomela nga trop botala retrouvailles auto saina ba papa Ntsakala film kitoko histoire kitoko vraiment botala histoire ya famille moko ya papa ndenge vivaka na bana na ye makambo esalama merci beaucoup na pièce ngo yo ya retrouvailles yo carnet rôle ni bon rôle ngazo ke carnet na pièce nazali turba pire petit ya papa Ntsakala sana ba mwana ya mwasi mwana naza amobulu donc ngasko na landaka vi mouvement mwana na spiona kaye ndenge ni sozo ngakareta akendeke wapi ngala landela kaye ayaka kopesa para Ntsakala ba rapport atala mwana boye avivaka na mutu moko azabu ngamu na koteka ba plan ya mwana na mwasi voilà chers amis téléspectateurs quand nous avons sabino ne bande l'émission ils ont les à côté ya film ya Sikaizo ya nouveauté bientôt là sur la voix du peuple net avec papa Ntsakala voilà retrouvailles donc ils les à côté ils ont la mara en dehors ya caméra ya ba scénario ndenge za la kaka biso la voix du peuple le loto ya ki maramongo poto baki il faut du professionnalisme chez nous donc yango bomoni ke toza wana quoi merci papa biso to continuer na biso musala malam merci en tout cas na remercier bino mingi d'accord ndenge boto pona musala vraiment na sepila na émission boy ndebo sali bokitoko umeli jinga tante vraiment merci mingi nzamba pambola bino frère d'accord merci action parce que clinique j'ai pas faut compter dans nzamba avec Dieu trop long et tout non mais un problème mais yo zo de souci de la tension yebi c'est tout non nga premier yo te mutu ke le cas je mange alors au lève l'eau ngai allez-y non to ko dana ko takasa pana ko ti yo lia nazo ya
Samy, Matuila. Oui. Bima, changez de Samy Matuila. Et Johnny. Salam à père. Kima. Ok, na mboka ni Samy. Ah, na Kentucky. Ok, na mboka. Kentucky. Na Kentucky mboni. Oh, oui, Kentucky. Ah, c'est le terme là. Je suis de maté. Tirki, où tu Tirki? Non, Tirki, Kentucky. La patronat. Mon père a follow. Ah, yo est bien. Chida. C'est comme ça. J'ai donné Moulobe. Oui, bandeni. Tu bandeni. Moi, la ngaï. Tam de la RDC. Tam de la RDC, et puis la moto. Oui. Action. Tam de la RDC. Bah, ça, la moto. Là, c'est pour la mise. Bon niveau. On a vu, mais. Otanga poudre nde okasa te banini nazwi ye po bana mo Kristo abatebeli na ozwa te parce que Kabula kiba ba poudre na terre. nazwi ka ye po aza mo Kristo Sobro pa la poudre na bonne. Bon. Bob ma siki to ko le bob ma. te po elongelongo mafuta eza nde mabe te te ata mundele aosa cinéma ata ma poudre Ozalaka wana. bon Ozalaki pas Jean-Claude Van Damme sala. Bon maquillage. Jean-Claude Van Damme. Quand on dit maquillage, on dit maquillage. Mais Johnny si musée te. Nga vous dans le bar là si musée. Costume, on t'a là c'est déguisé, hein? Bon c'est coiffé. Pas maquillage là. Bateau quand ça va bêter. C'est ma sœur, hein? Je vais vous avoir un rapport, je vais me carré. Donc, quand tu fais ça pour là, quand tu fais la déposition, non, on dépose pas du scobana balamoko. Pas de retard, donc on va pas balamoko. Dieu merci. Oui, là, pour le moment, la situation est là. Ok? Assis. Ça tourne. Action. Mon vie, parce que tout le monde a un moment. Yonde Kumisa Nzambe, Kumisa Frank Ndede architecte, yem da pesinga passe. Ah, Kumisa, ça tourne. Amorce, action. Yonde Kumisa Frank Ndede architecte, yem da pesinga passe, on n'a pas boss na eh. Ndesi koyo, to bana msala dans 48 heures. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Na ebi ke petite sœur moi aujourd'hui que nous avons le porte. Oui, parce qu'elles sont en Luanda, Passimata. Ça va pas cabelo naïe, à faire un chapeau, à faire un naïe, à qui colle ou à Passimata. Il y a Christian, à l'autre l'autre, et dans l'autre, nous avons pas mal à lui. À ce moment le porte. Action. À ce moment le porte. Les autres, nous avons salué à Salinga grâce. Passimata, merci. Tout le monde est grâce. Madame a fait quelque chose. Action. Merci. Ah, à petit cette raison, on a informé madame. Ah non, vie. Hein? Ah, ça c'est bien.
Merci. Je vais blamba. Chance, moi ça moi, pour passer. Attendez. Si vous êtes au Vanda, ah Simon. Eh, attends, problème les attends, problème les qui au monde. Attends, Nyongo. Il faut ça le international. On a foutu là, on parce qu'on a foutu le d'accord. Finalement, quand on a porté à foutre là, on a attaqué ma bande. On a attaqué ma poto. Ah, il y a moi ça dépassé la bande. Maman Nathalie, le yo peut donner un gambo na yo, to kuti yo plein tournage, il y a un nouveau film, il y a théâtre de chez nous, il y a pas penser à la retrouvaille. Ben pression non d'abord ma maison d'eni. En tout cas, ben pression nga eza vraiment kitoko makasi parce que film todo sala, eza film moko donc eko cartonné fort. Je suis sûr qu'il est cartonné. 2 fois. Ni les autres prouvé qu'il est cartonné. Bon, et là que je prouvé qu'il est cartonné parce que n'engé moussa les autres salima. En plus, il peut mener ya Tchakala, président Tchakala Moutouakala, ya Johnny. Donc à ça penja un grand artiste biso stoyebi na Congo. Donc taka to a peut mener et on se mona que film est cartonné fort. De to jouer boye, yo moko monika misala. Et puis non maman yo na pièce ngo yo ya sika oyo rôle na yo incarné zani. Bon nakati ya retrouvaille. Nakati ya retrouvaille ngana zaleki munazali mwasi ya Dadi. To suite tourna ki ne mais tozo continuer. Dadi di Kambala. Dadi di Kambala. Voilà. Naza mwasi ne tozo suite tourna ki yango mais film ezo continuer dans le silité. Donc les lopé bozo ça la suite. Tozo ça le suite to donc busa les makasi. Do ba fan na biso bana poto balanda ba Blaise Tchakala balanda donc film on a sabine côté ya batebeli. Est-ce que vous expliquer biso moi histoire muke oh yo parti na yo sali wana. Bon parti nanga na sali ngana zali mwasi ya Dadi di Kambala mobali nanga Dadi na mbongo na ye. Bon pour le moment tozana na poto quoi déjà mais tozaki na mbongo na biso camarade na Josa. Bon talaka camarade na ba difficulté ba nini ngana za ko pena opesa mobile na ngai batoli a soutenir camarade na ye. Voilà, a soutenir camarade pour muninga tango yo zanango muninga soka zanango te tozana ka pona ko sungana. C'est pas dit que so zana mbongo baninga ozaka na bango baza subilo ko pamba na misu na yo. OK ça bon tango zana bozui ozo kabolango na baninga na yo ndame pa okanisa yo. Merci maman, na CPLI vraiment. Nathan Ndambo Pesibiso. To kango mingité pour tozo que tu en plein tournage. Bonne continuité de tournage. En tout cas na CPLI mingi. Merci. Moi mbote Blaise Tchakala, Blaise Tchakala na Mikili kuna Bobby Sasa. Donc il y a Bino Yeyo. Nathalie Natacho, Nathalie Bomolo. On a besoin d'un numéro nanga plus 243 82 53 16 804. On a besoin ko benga ngai abenga na numéro na e osala bien bino nde bozo soutenir biso to sa pona bino to sala bino ka musa to sa biso ba humble ba servante pamba to sala pona bino donc bino nde boko soutenir biso na musala o to zanango en tout cas minga olobeza te na peska mbote ba mbote beli. OK, merci beaucoup. Voilà, merci à vous maman. Na CPLI. Là, chers amis téléspectateurs, tout comme na Soukaya magazine Nabiso, les à côté du théâtre de chez nous, tout ça qui est le langambo ya Papa Ntsakala na nouveau film Oyo azo lancé bientôt là na la voix du peuple net et ça na titre ya derrière le titre Zagi Janini les retrouvailles voilà retrouvailles et un nouveau film Oyo Papa Ntsakala azo lancé bientôt là na la voix du peuple net to comme na souka émission c'est to comme la souka émission c'est vous se plaît une émission na biso ya lelo pourquoi pas toper ça merci na équipe mobimba à la voix du peuple Tomoni Vincent Chiluizi les cordons les plus suspects Daryl Moutavanda qui na Sima Bilili Marchevêque Mbedi Dizamach pourquoi pas Patrick Ngambe Ngai Morope Gosse di Kambala Maboko Pete Sokezali pourquoi pas na pesa pe merci na président Donis Ngambani Motema ya Jili Kitima lorsque je parle du président
Donis Ngambani wana okoki jamais kobosana son Altesse Echeverry Muzangu po yazalaka toujours pembeni na ye wala po soko lingo mona président Donis il faut toujours le kala na nzela ya Echeverry pourquoi pas naloba merci na 243 codes mboka ezalaka moko ya Willy Musheni. Pourquoi pas na pensé pe na venangai Didi Kinwani, pourquoi pas na maman Claudie Kitosi ya bota Lionel Kasso à moi na poto de partout lobi ala na Tchécoslovaquie na pourquoi pas aussi topé sa merci na Junior Nzapa Mobutu moi na famille présidentielle les bourgeois lillois l'homme qui peut t'envoyer l'argent électronique sans se déplacer. Pourquoi pas aussi topé sa merci na Belouze Ndobe Motema Martin Tumba ba Vanessa Masolo na Moscou. Pourquoi pas d'appeler ça peut merci na Dani Tambo Djogo na ya Suisse mobali ya Mama Iget Mondabi pourquoi pas aussi na loba merci na Félix Oazé kwa moko bongo S grave parce que bientôt là album passe que Zoya Bazamabe bozalara branché déjà pour Kalaming te borozwango voilà quoi le lot sukiawa émission qui toque ngana bino to monani na prochaine numéro bye.